bino ba téléspectateurs ya Voix mon télévision bozomi penza na ngongo ebele ya kolanda biso manaka na biso analyse ya banoko bobengana bandeko bazali banda ba o batikala ki esika pe banoko sala misala botalisa bango ete masolo ya ntina e bandi analyse ya banoko pona nini analyse ya banoko epai wapi biso banoko tokendaka analyser maemiso elekaka na kati na mokili pena maemiso oyoyo mokonzi ya bangangangunza neso nyanzela fumukusu kia munzala pala na ngola balobaka de esengaka biso na banoko biso banoko tovandaka na tina ete ya koanalizaka yango likambo na likambo actualité na actualité mokili uti wapi mokili ekomi wapi mokili eliko kende wapi de tina ya manaka oyo kasi na mokolo mwalelo tango tozoloba analyse ya banoko na mokolo walelo tozosolola si inconscience epa ya bayindo pona nini inconscience epa ya bayindo leta na lobi analyse ya banoko seke toza biso moko te toza na noko ndombele botale na bango nde tokosolola na bango tokosala na bango analyse sur inconscience epa ya bayindo epai wapi toyebi bayindo bazoyeba na bango te mokili euti wapi mokili ekomi wapi tokosolola na kati ya inconscience wana tokosolola plus mingi sur moko ya baconseiller ya Élysée azalaki na musala uta na époque ya Jacques Chirac baye na époque ya François Hollande ya Sarkozy ti nengaki kobima pe na kati na musala na ye na Élysée oto bengi Robert Bougie na ba déclaration asalaki oyo etouchaki mitema ya bato baza conscient kasi kotala mokili ya Felika lokola kutu bayokaki biye wana te nde tozokoba kosala analyse biso banoko na kati ya masolo na biso analyse ya banoko tozala noko ndobele botale mbote na biso mbote noko tambikoka mbote pe na bandeko yonso bazoi bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo bibino analyse ya banoko tango yonso tokataka bazamba bibale biso be tokendeke pai ya koko ya suka mboka ndenge tolobaki mbala eleki sima ya kosolola bongo na koko ya suka mboka oyo elekaka na bitando biso banoko tokotikalaka epai tokotikalaka tobengaka lozako te mayema kolobamaka mopanzi toliye koko ya suka mboka bamoko mopesaka biso tango iso nde elingisaka biso banoko to ya koanalize to ya kokabola pe lisusu na bino mabote ya biso experience to maye mosusu oyo biso to twake pa ya koko ya suka mboka oyo elekaka na ino te na bitando kolandela ngonga ya bamanaka to salaka talentina oyo masolo analyse ya banoko ekelemaki mpo ya koya kobakisaka lisusu mpole na maye koko ya suka mboka bakolobaka na bilili to na mopanzi ya bilili na milili to pe libanda ya bilili noko ndombele botale tolalaki tolamuki sortie médiatique ya Robert Bourgi moko ya ancien conseiller ya Élysée uta na époque ya Jacques Chirac a travaillé qui na Élysée to une époque ya Sarkozy même une époque ya François Hollande mais azalaki conseiller Élysée plus mingi babandaki ko confier ba mission mingi na Afrique na biso tolali tolamuki na moko ya ba média pe ba français France 24 tomoni déclaration ya Robert Bougie sur l'élection au esalama na 2010 na mboka Côte d'Ivoire o ezalaki na Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara babane ko eleki bokonzi. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour. Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps
d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais, je prenais la tâche de M. Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, bon, voilà. Là. Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. Oh. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là.
Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées, comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013, $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais $1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait,
Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique De Villepin. de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous remercie, M. Perlman. L'élection qui est salami, avant de l'élection salama, les candidats vont s'engager dans la propagande, vont mobiliser les moyens, vont mobiliser l'État, vont disposer l'État. Nous avons monté les population pour convaincre la population, pour la population. L'élection est salami. Peuple ivoirien accueilli à relire Laurent Gbagbo, pas mater Laurent Gbagbo dans la qui na pouvoir na époque wana. L'élection est salami, toujours c'est le résultat. Nous avons la carte c'est le résultat. France azalaki na miso bane pour l'élection wana. Résultat avant peuple ivoirien yeba résultat ya mokonzi oyo akende ko voter na na bimi. Résultat kenna na Paris na Élysée. Batalisi Sarkozy ndenge élection salami Laurent Gbagbo a gagné. Sarkozy atali Laurent Gbagbo a gagné. Nzoka Élysée candidat na ezalaki Alassane Ouattara. Bazalaki na posa Alassane Ouattara a gagné comme président. Mais balinga qui va sonder sikoyo battre la volonté de la population et c'est Alassane Ouattara ça populaire toi c'est impopulaire. Ne moni que ba se retirer qui ba tika qui makabe élection et ça la maintenant nous ba yeba température ba ivoire et c'est baso linga Alassane Ouattara bazaka na confiance ya Laurent Gbagbo to nengeni. Kokamwa élection ça la mi na Côte d'Ivoire. Ba ivoirien ou ba voter ba qui pour voter pour nous répondre mon continent bongo ya mboka. Résultat bimi. Avant, il faut résultat que Paris et que l'Élysée. Si Sarkozy monte à Longi et ça lit Laurent Gbagbo. Sarkozy a tali, alors il y a ça n'a pas ça Laurent Gbagbo continue pouvoir. Tel niveau. Pour la nini, mais monsieur l'équipe de Tansa qui est dans le de charte des impérialistes Balobani. Et si quelqu'un a intérêt dans Bango et Sali, ce qui est Senima Bomabino. Atteint des millions, va déclarer un génocide, et écouter la paix monte pété. Mon article, il y a quatre, il y a charte d'impérialisme, on ne négocie pas avec les pays du tiers-monde. On leur impose notre volonté. Donc, si il faut rien, c'est la résultat. Il y a Sarkozy lobby hier à CPLT, il y a Bokondi, il y a Gbagbo, il faut Ouattara. Bataille c'est l'élection salami Ouattara habité a délégué Robert Bougio a ébissé kende porter un message par Laurent Gbagbo kende yebisa ya tika Bokondi bandeko na kati ya conflit wana des milliers de morts babeta ka lisolo ya 3000 personnes bakufa na kati ya conflit wana na kati ya conflit wana ba via batebele ebeba na kati ya conflit wana bato ebele bakabwana na kati ya conflit wana ezongisaki Côte d'Ivoire nsima mais nazalaki à la base ya conflit wana Sarkozy
biso te moto azoloba yango moto azoloba yango moko ya banvoye motu be utiliser qui apporter message ya ye Sarkozy to ya Élysée et pas ya Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ça li 10 ans na CPI. Oh CPI a yebaki Laurent Gbagbo moto a gagné. Ti lelo balandela na sani watarate. Bota la inconscience et biso ba indesi ki evanda meli. Au côté la ba chaîne beaucoup mona nini réseaux sociaux le TikTok, Facebook, WhatsApp. D'influenceurs na d'influenceuses. Kolobela makambo ezanga mutuna makolo. Mutuna makolo. Robert Bougie a sali déclaration ya bongo na France 24. T'as la réaction ba ivoirien et loko moko te na kati ya Côte d'Ivoire. Kaka romona kaka mwana mwasi moko atiki ba mipende na ye azolakisa bato kisi nini soko meli yango okoumela epa ya mwasi to pe mobali yo pe mwasi ozana ba capacité makasi vis-à-vis ya mobali. Tala distraction même pas pour interpeller ambassadeur ya France. Afrique mobimba silence total. Tozo monango normal. To dépassera des millions, des milliards pour qu'il y ait une élection. Mboka moko loko la France a vendu. Azota les sika b'intérêt na Eva ezali. Soko moni dirigeant na soko bundisa b'intérêt na ye. Laurent Gbagbo li sou masala ke pa ya France tanga meka ki kokende ko solo la. Li solo ya cacao. To exploitaka mo awa wa pepe sa ba ivoirien misala. Pour contribuer à makasi na kati ya budget national. Sarkozy lobi oza danger pour nos intérêts, pour na bomo ina bango, pour na avenir ya France. Et c'est ngele ki Laurent Gbagbo batie mopanzi batie Alassane Ouattara. To lobaka ngo uta kalawa. Loposo pembe ba occidentaux mutu bazali à la base ya pasi na biso. Nani andimaka? Mais lelo ba élément bango moko bazo ko avouer yango batalisi yango na mokili mobimba. Tala attitude na kati ya sortie médiatique ne wana. Tokolobela pe pour la nini na temps o ba la sortie médiatique wana eloko nini n'est pas terminé si mais sortie médiatique wana ba ko sala wana. Mais le lot pour le moment toujours interpeller na nous inconscience obiso toza na yango. Eloko ya bongo elobami. Elobami pour la Côte d'Ivoire. Mais boye ba ke sala makapo na Afrique noire nyonso. Afrique noire nyonso schéma kaka yango wana ya ba pression. Bobimisi ba milliards de ces élections peuple a élire moto azomona ki ko porter bola muna ya ko bongo la condition de vie na ye moko ndombele kotala ba biloko ya boye na motema pasi Afrique na kati ya inconscience moko na ebité zangi motuna makolo ni ambassadeur ya France ba interpeller ye normal na ba média na biso kuta ba minene kuta loba mina ngote ba monde ngo ça na normal 3000 personnes ont koufa mutazali à la base de l'Ivoire na bango zaki de Sarkozy. Pour Laurent Gbagbo on a baillé des résultats moni ki a gagné. Yanga boye ki ko cédé bitumbe bima. Lokola Alassane Ouattara zananu mwana na bango. Azana mutozo ko kisa posa na bango. Tilelo Alassane Ouattara zani à l'aise. Akotambi tango kozé koloba et tango sibiso makanisi. Tolobaka yango na bamanaka tosalaka inconscience ya Felika ezali voulu ezali entretenu donc loposo pembe alalaka te mokolo na mokolo ngonga na ngonga bakanisaka ndenge nini esengi bakoba ko maintenir Afrique na inconscience comme maintenir Afrique na inconscience loposo pembe yebaka que en Afrique, nous avons dit le 31 octobre, la conférence Ouana, Barogo, Torezonaka, na limite, il y a mémoire à programmer na Katina Biso. Le poso pemba hésite à la Kisa Biso, l'île ya Boutalumumba. On a coupé les corps à morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été
comment... Dissous. Oui. Et alors le reste, ben, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux, nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Dans une autre interview, quand on lui demande où sont les dents, il répond en disant s'être débarrassé. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous? En terminer avec l'affaire Lumumba, je ne veux plus en entendre parler. Après sa mort, sa fille contacte les autorités en déclarant qu'elle a trouvé une dent dans un bocal dans la maison de son père, affirmant qu'il pourrait s'agir d'une dent de Patrice Lumumba. Fait étrange. Après... Bazeko Seka, alobi, ndenge toboma Mbuta Lumumba, atani ya kanda, bête féroce, aboma ndenge wanate. Toze komela na butu yango to découper simbite. Azeko ebisa biso. Mbuta Lumumba wana premier ministre na biso. Alukaga bolamu na biso. Mais hésitate. Ezero wa motaboko la basoso ya obeta lisolo liboso basoso. Ah na bona nona lieki 4 soso na koyamba lisuma abo kilo na oboma soso moko basoso kosani. Bazomo na bango no. Ba ole kaika na bango. Na pokwa mabo kilo ya fona bomata 4 soso awa. Ndengelo poso pembe asalaka. Robert Bourgi a révélé makambo mwa mingi. Toi comment dit mokanda na ye, ayaki a présenté mokanda na ye. Malobi trop c'est trop peu de ronjaka ye. Na Gabon, Jean-Ping a gagnaka à Libongo. Na belle élection. Jean-Ping a gagnaka. On a 2016. Bangonde balobi na notre lembi à Libongo. Pour des raisons oyo Jean-Ping ba mona ki na penchant asiatique. Le roi était nimoko aza motakuna babangaki na ye bapesi yango na Ali Bongo pe bayebaki ndenge nini bako disqualifier Ali Bongo na mamikolo ekoya. Donc dame bazeko beta carte na bango. Mais des milliards mutebimi na kati ya élection wana ba milliards wana ya basoso te bango bazeko ko tala yango te. Ezelo ko motaboko la basoso sombela bango soko bilei soko wapi. Abimisa ba million ayebi ke basoso na ye eze ya kuteka eze ya kulia au moment fuli ndenge Afrique ezali. Laurent Gbagbo basali 10 ans de prison. 10 ans de prison. Oh, Laurent Gbagbo basali enfant docile et pas ina bango. So ko landika ye Robert Bourgi boko yoka ke Laurent Gbagbo batindaka pe liboso des millions a financé même une campagne à Chirac. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique,
j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Il n'a même une campagne à Chirac. Mais, bango déjà va comprendre qui. Et puis, quand on met là, na likamboze koye bango malam. Ba propos, ba discours, il y a Laurent Gbagbo et Bongwanaka. A comme il revendiquait or na bango, ndenge ba français ba sokango illégalement. A comme il revendiquait cacao, bana ya Europe, chocolat et tradition. Na moi na peuple ivoirien chocolat ya li miracle lokola diamant soki bolengo mukolo wana bozomona keso bokomi lokwa batamo mais n'importe qui a kolia yango pété classe supérieure ndenge kaka ezalaka na Afrika bareserva classe moko issue de secours moko na bapoliticien bango balia na basi na bango na bana na bango le reste de millions ya population dans la misère dans la pauvreté. Laurent Gbagbo, ce qu'on a dit, le discours, il y a tango wana et comment il faut bon. Déjà, on comprend que Oyo, abandi ko luka ko fungula mwa liso. Et que ça la mabeto luka soko beta ye di en ce pont to soko tonganini ya pongi. Il faut disqualifier. Il y a un tango ba ki ko pesa. Et zena ba mboka, va ça la gouvernement. Proposition, il faut kenda. Oui, il y a un bien moi. Justement, à révéler un mot.
wana na 2005 azolobela gouvernement ya Omar Bongo donc biso ti population bovandi bozozela ke gouvernement bima mpona bolanga c'est ko umela poser impatient mais gouvernement mo depuis babandaki to à l'étage te nzunga liste ekendaka pa bamindele bapona batu oyo ya bango oyo bakotambola na bolingo ya population te nakotambi eyali mawa yango ntango tolobaka sokolo poso mpe bayebaki ke biblia ezalaki koengorge bonheur akoki koya nango pa loposo pembe te tala guerre nyonso basali Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire bino bolobi 3000 mais c'est plus de 3000 oyo mpe bango bila bapesi te bila ya 3000 tozolobela oyo bango nde balobi ne toyebeli bango soki balobeli 3000 c'est que ça au-delà bongo so babombali zero ya suka ezala 36 000 ezalaki 30 000 voilà ekotala bango te bakotia yango ka te bazali na ntango te bayoka mawa toze biloko toze basoso balingaka Afrique me balingaka baafricain te mais biso awa soko tolobi nano Côte d'Ivoire na bitumba wana trentaine de milliers de personnes bakenda bongo biso na est de la République démocratique des millions combien de millions de femmes violées, de bébés violés, bakoko violés. Donc, Basilisa Mwasi Moïndo, valeur na partie de la République démocratique à Congo. Qui en parle? T'es pour l'intérêt na bango motokolobalité. Motokolobalité. En même temps, ce que vous revendiquer, vous se révolter, église aïe. Aïko pakela. Waneza biloko wa mokili. Eza natina te. Nzambe mungu ebitango nini ya kosala nzambe sala na lolenge batala na litama ya mwasi pesa litama ya mobali wana église rôle wana rôle wana toloba atambola nango depuis époque coloniale kino lelo kuna église kote musupe kwiti babeti yo fimbo église aye a rendre yo dossier sika wapo okanisa te omoni so lelo babeti yo lobi babeti lokolo zeye motata bazele koteya yo esprit ya revolte ekozala sika bati kwiti pene kwiti accompagné na minduli wana eze principe uta boumbu esclave bapesaka ye kwiti masanga ya kwiti na mabina yango ozeye komona tozeye bachampion na musique na loketo tozeye bachampion na loketo kwiti leka na babana lelo okondima te ke tozeye na mboka oyo ezeye na gueule okondima te tozeye na mboka oyo tozeye na avant dernier pays na pauvreté Yemen ya suka biso tozeye avant Yemen mais babar plein bahôtel plein omoni inconscience oyo nokotambi tozolandaka bamanaka ya kokwasuka mboka nisonga nzela fumu kusuka ya muzala mpanda na ngola toza komilobela parce que loposo pemba réussisaka kodevise cerveau ya bayindo akei na yango atiki ebobolo ya pamba mpo ndenge nini meme homme politique organe ya décision akoki te kokapte makambo nisonga nzela bango surtout bango nekutu mutu baza victime ya makambo oyo tozali kolobela awa bango nde bahome politique bongo kanisi oyo tozali kobeta lisolo ya Côte d'Ivoire oyo tozali kobeta lisolo ya Gabon batangaki mpe président ya Congo fois président de Sassou Nguesso nani suba ezalaki biloko na bango bafrançais bongo kanisi ya biso mpe bakotanga yango te plus tard te yango tolingi oloba te lelo bakotanga bamboka wana elingi olobaka chaîne eza molai lobi mpe kozala ya RDC lobi kuna ekozala ya Angola lobi kuna ekozala ya Mali lobi kuna ekozala ya Djibouti babanda kolakisa biso bomoni na période oyoyo likambo bomona na kati ya mboka na bino bomonaka silence moko boye nzoka bamanevre moko ya mabe bandaki kosalama na niveau ya bomoni badirigeant africain à chaque fois sur le pouvoir à ta population zone di makibo continuer aussi longtemps France antimi qui va continuer à ce moment c'est comme ça non j'ai accepté tala ba dirigeant africain ceux qui va commis ba kondi na kati ya France comme mokonzi au sala makasi atambola France mobima mais ba dirigeant africain ceux qui va commis ba kondi
okomona azo passer batana bango mingi Europe ndenge nini ezali mais bamboka oya bango msusu ezapena bamboka na ba province mususu ba ville mususu na kati ya mboka wana ndenge président asali 5 ans to pe 10 ans to pe 15 ans atikali pe kokoma pété autant l'inconscience eloko lekelaka biso ba ya décision lobby ba homme politique avenir ya bato ezaka na kati ya jeunesse bino botiki jeunesse na kati ya quit lelo bakomi ba influencer mutu nyonso na TikTok abeta kaka lisolo ya mwasi na mobali lelo mutu nyonso na YouTube abeta kaka lisolo ya mwasi na mobali ça na ngana motema pasi bazwi même na ba image ya ba mineur na ba paka chuba bazola kisa mwana mwa mukezo ça la témoignage azolo ba pena bengai soko yena moins 5000 10000 ata boza 15 personnes na kolemana na binote na tali pelilo ndito sokende wapi noko tambi omoni tolobaka tolelaka na kati ya ibale moye moto amonde zate akomona pinzoli na biso alite likambo soko ya Balthazar awa monsieur le Guinéen mena lobi esika nini okoleka réseau social nini okoleka otikala koyoka yango te analyse dango salami bisika nyonso donc bato ya YouTube bato yango sujet bato ya TikTok bato ya Facebook bato ya Instagram bato ya Twitter donc na yebite na ba chaîne ya minene likambo ya Balthazar tina TV5 Monde alandaki lisoro wana so belo ba chaîne ya minene mais tango révélation oyo esalemi nani alobi yango moto te Maître Gims a dénoncé likambo ya vaccin oyo babengisaka ye pa ya Bill Gates azula mbongo ebele aboyi moto ya bato alobi n'épargnez que ba millions ba proposaka mais alobi quel que soit mbongo wango nakoki jamais kondima o trahir bandeko na ngai moto alobi yango te comme sur rien noté analyse ata moko te salama mais botala moto moko amizui plaisir na ye azali kopartage soko kofilme basentiment intime na ye na basi ya bacollègue na bacollègue de service na basi ya badirigeant ya mboka yango wana sujet tina mekole ya bayindo ebetani moto nyonso komitinde donc na moto azali na province ayebi Balthazar province ya république démocratique ya Congo tindelanga moto azobondela pena tindelanga bato bazali kosomba méga forfait internet pour télécharger ce qu'on a dans l'équipe sans vidéo à Balthazar, c'est-à-dire il est trop mal à l'aise. Faut un monde kaka. Même à Kambo Yantina, non autant conscience y a pas tant que bateau banda komituna mituna. Tant que conscience y a bateau yak. C'est-à-dire ba yela biso Biblia. Bateau banda komituna te. Afin de penda toni mais ndenge nini nzamba recommanda biso tokota na ebele. Mais yemo ba botaka mwana moko. Mwana ngoko akufa nzamba bali lisusu te ba mari basila ba vierge basila na mokili po nzambe abakisa ta mwana ya mibale te wana bato bakotuna te mais nini baloba Dieu ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement mais batamo kala baloba za yiko sindisa bato le même sindisa baliso bato te mais nini balobi que ye nzambe wana amona katina se ya mabanga maintenant quand on regarde dans Ève bazala kutu na sia mabanga te kana zamba zamba monate omoni mwana soka bali kokola ko wanda ko eba na mituma o mwana ko mi mayele mwana ko mi abali ko tuna ko boya mama ko meza ete poto vous comprendre mais botala ko vivre ya baindu ba révélation politique comme religieuse mais les autres pas na ba betiso ba pasteur ba zeko sana na République démocratique à Congo. Est-ce que l'église en Afrique noire peut fonctionner sous? Donc au lever comme l'église sur la montre ba témoignage contre tout le monde na ngolo uti koleka. Et ba ni lelo moi na trop temps na biso komote influenceuse moko boye pasteur moko baza be reconnu na kasi ya mboka asalaka appel na ye
akosa na kabila la maladie boye ebandi lelo te parce que donc basolo ba penza boye ebandi lelo te wana kaka na secteur soi-disant il y a christianisme na secteur religieux mais aujourd'hui ba révélation politique pour toi c'est une conscience ya bato ba mbebe zeko bima ya l'église bo soto ya église zeko bima oh le zeko qui s'appelle message ya Bible et c'est le théâtre c'est le kuta livre le plus controversé du monde c'est Bible et c'est Bible mais bato malgré basé ko so ba révélation malgré basé ko yoka basé ko mona bo salité bo mona ka ba pasteur mosusu ba tourna na ba film ya porno na kati ya mituka église est demeurée comme ça osoko c'est la papa makambo osoko c'est la papa makambo osoko c'est la papa makambo ba ko défendre yé toujours ba révélation politique néfaste alors entre autres basé ko la biso muta linu ya muta lumumba boye ndenge baboma ye Belgique à la kisibiso même au kolomoko roi ya Belgique a koma mukanda azé désolé azé na regret profond regret ndenge baboma mbuta lumumba et fandi ambassade na bango kimia et ba congolais kimia ba continent donc etoze tellement ba soso na mawa na pasi na motema message ya nesongati na fumukuzu ke musala panda na ngola oyo makokisi na yango ezomonana ezeko monana mokolo na mokolo na moins de 10 ans na moins de 5 ans mais balobaka wa tozé na 2016-2017 balobi président le président sortant lelo maintenant on a basé na bokonzi le président Kabila basé éternel te mais botika bango bafanda na kiti na ngonde ya bokonzi babunde l'indépendance beaucoup taka kiti vide te mais libre omoni asakabili wana Robert Bourgina na sali ba révélation to yebi pete ke ba makambo esala yebi pete ke ba makambo esali mak malgré ne sonanzila lisusu ba vulgarisa chef de l'impérialisme oh bango basomona na molimo bango baseko mona na molimo po molimo azalo kola bino bosomona awa yasomona mais mokila mosuni c'est photocopie mokila molimo te donc oyo salema na mosuni et c'est salema na molimo donc tozoni bona kola na kati en différé voilà yango ne sonyanzi la basaka toujours na ba avance soka zo insister ne loko c'est que loko c'est pas monye si pas yébi loko les mais surtout sur bamboula ne sonyanzi la balobela risque d'une nouvelle colonisation par l'aile orientale l'Asie moulani wana nona nef donc motona noté ne sonyanzi la tango basé ko kunde tumba wana bato yo sopongi mais lelo ozeko ka mawa ndenge bazé ko sala bosoto na réalité oyo zeko luka ko rattraper mboka lelo kiti ya mboka na biso ezevi to libre injonction du genre ya Robert Bourgi oyo France a fait ça tout ce que le bagage à France pour le France ndé abimi si mon tout même États-Unis et azé supérieur na bango mais basé ko délégué France liwa ya Muammar Kadhafi Sarkozy pour le mentira banal Sarkozy na yemoko Sarkozy combien a causé du tort na Félix Bolandaki dobi ya conflit ata ba yeko révéler na sima que ezaki pe makambo ya mwasi ya Sarkozy abimaki na Muammar Kadhafi nde bon mona peka na période wana yango divorce et ça les marque na Champs-Élysées étant président de la République Sarkozy divorce wana entre guillemets mais révélation ya makasho etungisaka ba millions au-delà ya bambongo yo Sarkozy bakabela ye na Kadhafi adefaka oyo kozongisa bango bayebi que soso ko yo senga nyongwe pa ya moto te oyo mema président Muammar Kadhafi na liwa ya son bakréla ba mercenaires bakréla rébellion lokola bayebi Afrique eze mboka ya bibwele
soko baye ba utiliser noko tambi na lobité exemple d'akisa ba ko utiliser noko ba ko utiliser noko lié na spiritualité protéger na ko kwa suka mboka na nzira wa longo fumu kimbangu do exemple d'akisa soko ba zui moninga na yo et ba la kisi tout comme on a na Burkina Faso plus de 5 milliards ba ko utiliser ba officier supérieur pour basala Ibrahim Traoré coup d'état. Nous avons le temps où Betty Lissolo y a Burkina Faso tout raisonner les sous Mbuta Sankara, Thomas Sankara. Tant où bazolo ba esclave na maître ba koy ko salana. Ba koy ko sambela nzambe mon côté. Tant où ba ke ba biloko wana sengela ki banaliser ça la mala ba chaîne ya minene et pas ya baindo. L'état réglementer les kambo ya kwiti. Bana ozo tika na kati ya mukili ya kwiti bazo sala ba bombe retardée ya mboka pepo na venir mboka et kozala mabe po bana wana ne mutu baza lobby baza bolamu ya lobby ya mboka mais tala esika kuti vandameli botiki batu na mabina RFI na Afrika sala ka concours ya loketo ya makambo ya rotala ya kobina RFI Radio France Internationale awa na niveau ya Afrique asali saka ba concours ya kobina mais ba concours il y a sur le plan scientifique, il y a sur le plan conscience, RFI a ça la kayangote. Pour nous dire RFI ça la ba concours wana. Pour mon bino moko ba kolomboka déjà vous me penser déjà dans monde ya kwiti, pe na monde ya mabina. Les autres monde ceux qui ba réseau cellulaire, tout autant ba computer chaque année ba débloquer mbongo pour na muto la talent na ya kokata loketo. Nokotambi yakobina biso moko tende to mipesa na makambo ya te to mipesi na ngona mundela proclamer yango voilà biso siko tozoke les siko pour exécuter yango robotisation to soki na patron biso moko to mipesa esika lo poso pembe bali basali ouf de soulagement ah c'est ça bango te bangonde ba créer la biso maintenant bien wate esclave va pesa kaye kwiti na mabina yango bazui $100,000 batina moto ya robina kitoko na moto aza mayele ya etelo batili eloko te minerval talo sika wa moto wana kokenda wapi bilenge bakokenda wapi kuna baza komona oyo kaka yebi konyolisa loketo $100,000 ezeko lelo bene koma pena okomona elenge nyonso osala effort na kati ya tozobengona bateme na biso nde tobengela na Kinshasa kikoso nayebi nyonso na lobe malamu eloba maga ndenge kikoso okoyoka kaka mutu zongo azobwaka mai okoyoka kunga nyoka bavelo nyonso alingi akoma ndulemani nokondomelo biso tozomona tozokende wapi likanisika ekima biso mutu asankaka ntango alobi maître na esclave bakoki kosambela nzambe moko te mais c'est trop profond maître na ntongo azosenga mpa ya nzambe ete apesa ye bokasi nguya oya kotikala na standing ne ya maître libela na kati ya mokili nzambe wana azwi pouvoir sa nini apesi ye so lokola maître azosengaki atikala maître ya libela epai na yo soki aye epai na yo esclave na ye ayebisi yo sava osambela nzambe moko na ye ozomona teke yo kotikala esclave ya libela moto asakaka aza na raison soki bamindele bakosambela yesu mpo badomine mokili biso mpo tolongwana na domination emindele biso tokosambela jésus te biso mpo tolongwana na domination emindele biso tokosalela bible te yango balobelaki yango abifosana na deux versions ya bible na deux versions ya coran moko mpo na esclave moko mpo na maître mpo jamais maître na esclave bakoki kopratike bonzambe moko nzambe wana bakoki kosambela akokotela nani ntango maître azonyokola biso asambeli nzambe wana azwi bénédiction ya nzambe wana atikala maître likolo na biso soki biso olingi tosedebarase na kati ya kibowumbu ya maître wana tokokende kobelela molimo oyo maître wana abelelaka epesaki fox ye konyokola biso to biso tokokende koluka molimo eza contraire ya maître wana raison pour laquelle bana israel na égypte ntango basali kati ya 30 ya kibowumbu moïse ntango aye kosolola na bango ayebisi bango boye tozongela yawe nzambe ya bakoko na biso le dieu d'abraham d'isaac et de jacob pamba te bana israel na kati égypte babelelaki milimo ya banoir babelelaki basuperviseur ya banoir na langage moko universel mpona compréhension babelelaki nzambe to molimo mokambi ya banoir bana israel nde moïse ayeki kocomprendre mpe bayeki korevele ye
kotangise na molimo ete maître na esclave bakoki kosambela nzambe moko te lokola boza baesclave ya baégyptien bokoki kosambela nzambe ya baégyptien te esengeli kosambela nzambe oyo azali libanda ya baégyptien nde akopesa bino bokasi mpo bose débarrase na kibowumbu wana lelo afrique ekangami na islam na christianisme soki bato wana nyonso bamindele na baoriento bayaki konyokola biso na grâce ya des religion wana ya bana wana mibale isaac na ismael isaac christianisme ismael islam bayeba nyokoli biso epesi bango force mpe batangisi biso ke bapasi nyonso toza na yango soki elingi esila tobelelaka yesu tobelelaka na mahomet tandis ke bango moto bamemi biso pasi bayeli biso bakombo wana soki biso olingi tolongo na kati ya pasi wana na logique des choses tokokende kobelela molimo ya yesu tokobelela molimo ya mahomet tosengeli biso mpe tokende na milimo oyo ezali libanda ya mahomet na libanda ya jésus yango nesongenzi alobeke soki biso bayindo toyebi fumuki walongo fumuki mbangu te tokoki kobika te yango nesongenzi la mokolo na mokolo bali kose pumone kotangisa biso mission ya walongo fumuki mbangu na kati na mokili ezalaki nini mpo na bango nde lisiko ya biso bayindo evandameli mpo biso esengeli tobelela milimo eza en dehors ya maître na biso mundele oyo impose biso kombo ya yesu ne aimpose biso kombo ya mahomet nde bomoni mbuta sankara tant qu'éveillé ayebaki ete maître na esclave bakoki kosambela nzambe moko te maître na esclave bakoki kopratike livre moko te yango bande kosenga ete ezala na défection ya bible moko eza mpona maître moko mpona esclave kasi mpona kosambela esclave fe aluka nzambe na ye maître mpe aluka mpe nzambe na ye donc tambi omoni ntango bolobeli okambuta sankara eyali lokola baboti bazali kolanda biso na bandako mwana na yo azali kobunda na mwana mosusu mwana na azali komalmene mwana wana mosusu mwana wana bazali komalmene pa ya mwana na yo aye kosenga yo mbeli aye kosenga yo kibota papa apesanga kibota mwana nazo malmene nga nakenda komamola epe papa wana apesa yo me yawe ayebi ke mabele na ye eze pauvre yawe ayebi ke mabele me abandi nano ko désorienter bana na ye ko pesa bana ne ba mauvais conseil depuis atinda bango ba depuis les égyptiens ko yiba ba égyptiens yawe wana bongo la londe soko boko belela yawe wana ko pesa noko tambi moni mokilo sika ezeko kenda moko soko fandi toloba yango na manaka eleki soko zeko tala République démocratique ya Congo ville province ya Kinshasa pe ba ville mususu ba mboka mususu ndesi ko zeko comprendre cerveau ya biso ba congolais donc nous zeko mona ba caniveau zeko tonda ba curé caniveau ba tilikolo ya makadam soko mbule beti ezongisi yango lisusu ozeko leke sika yo moto zeko leka na pour quelques secondes solo yo respire comme papo donc neti okufa elongoli ata 12 mois na bomo wana na delvo wana na matadi libala na selemba wana na bomo na kimbanze wana na machine na kitambo na sando mais partout et pas partout bato bazeko vivre bato bazeko teka oyebi lelo namoni scène moko bapolisier bakangaka bamama ya bato kobotolaka bango batomata mbuma koniataka biloko na bango polisi azalaki koleka akangi eloko ya parifu nokotambi me nalobi na yo bilenge bayeli yo wana polisi akomi bolole balobi bokangaka biloko mosusu oyo okanga te yo banda mokili esalama si bokanga mundele alesaka bato polisi azali na mandoki azalaki na moninga na ye atsangi eloko aloba simba eloko o siko bino bolingi okozongisa yango bolobi o bakangaka yango te mondele alesaka bato bamama ya mapa bazobeta yango donc oshi nyonso na kati ya population nalobaki nakoleka te mponga makambo ya bato natiaka mpenza kati natelemi polisi akomi bolole nalobi no bilengo bazingeli ye wana na basi babakami o babetaka balifute wana policier soni a déposé ngai natali na lecture spirituelle ngana bitala bato ndenge ba défendre distraction l'énergie nyonso mais makambo ya ntina moto ko défendre ya moto
makambo ya ntina moto ako défendre te entre autres ba sujet to zekoloba même ba médias professionnels oyo bango ba mitia entre guillemets bangonde et basé na monopole peut-être message ne sonyanzi la ba médias nyonso. Est-ce que vous voyez que soko mosala ya bopandi sango et salemaki boye longo bani ba chaîne et sengelaki ba pesa espace na bémission ne sonyanzi la gratuitement pour baser ko sala mosala ya ko recadrer pe ya encadrer oyo ba parti politique eza rôle na bango basala ka yango te o pe média pe eza pe rôle na bango basala yango mais ne sonyanzi azo sala yango ba parti politique ezeko kanga tout 80% bilenge et pesa ka bango leçon ni enseignement ni te lipe mataka lenge ba revendika ka te transport et mataka lelo soko mati ezala moto ezala bus ezala taxi soko mati fotuna yango transport yango combien pour transport ezeko mata na batango soko embouteillage ezali bazui embouteillage wana bati yango na mitu ya population. Yo ko futa embouteillage. Oh, ba trazo poser embouteillage wana eza bango ba conducteur. Mais yo moto ko futa ngo. Donc to yebi lisusu prix ya motuka te, ya transporteur, soko mati tout ça to ali na ba dirigeant, to ali na bato. Mais tango yonso likambo moko zangi tina et ça les mine Europe. To pas exemple ya Charlie Hebdo. Ba dirigeant africain. Non seulement batindaki misolo, contribution, présence physique obligatoire. Wane salaki sinon alors là que ça mettre que moi je suis compassion na sali na ko kabola mawa pour ba o ba keite ba la kisi preuve à tu test passer na sanction zéro aussi là-bas. Téléchonanti la balobela ngo soki mettre la koufeli bosana matanga. Mais ceux qui ont coupé et tellement mettre mettre au rôle esclave ne va couper les ah bon j'attends moi $100 au PC mais tout à l'heure balance matin et obima mukoni ah non bati vendredi bon l'autre à lundi au rien non ça mercredi peut-être jeudi na ko tika au libre mais ce que j'ai pas naïe on s'en va côté on est ici madame on bien madame so kuna na to suis matin to sana matin au fond le babé to suis matin mais madame ba tuniona na kofi kasi maman patron ngana koyate mikolo ngana koyate ngani patoso ya papa ya nayo wana photo sala wana la babasali zomona biso to encadrer makambo to tango tozé ko loba boye bato bazé ko landa biso ya moto loba ka landa ka biso sans tendance et sans parti pris vous voyez mon télévision et quel a qui l'objectif au moni boloba ki awali kambo il y a délinquance il y a bilenge on est pas fait. Mais cause, on a vu en télévision, tu évoques la cause. Et si tu as dit que tu bota, lelo oyese ko bota. Batokuluna, voyou banditisme. Kolangwa masanga. Est-ce que vous avez comprendre que whisky est moins cher que le calibre? Lipe bandi na 500 francs. Mais whisky à 100 francs. Mais whisky à 100 francs. Donc on lingo lango to na mbongo to lango. Na seconde. Donc on a télémika raboye na moni par exemple ndete ko kuninga sa bongo yete ya mena na ngo te to pesa ka exemple. Azo mena ni bobo ba la langage na mo azo kata. Ma personne na yewana. Ako katela ngali pate. Solidarité bato wana bazana ngona ngambo ya kwiti no ndomele botale. Oyo zoboma nde bato bazana mo solidaire. Omona kata balobaka bolingo ya ba fumer. Te ba fumer ba kabola ka cigarette facilement pour ba ete pesa ka tuberculose pesa ka maladie. Po ba moka ba fumer wana so komi na era muteke muta tele ba mutuse akungi. So ngeli bana mwamba osundola bino ali apala benda maye mafuta wana kangami na George. Kwa kitisa yango apelisi mulinga ya pesa tafa tamsupo sengite yemo kapesi oh ezo tambwama noko tambi bande ko base ko landa biso to bande ko bana bino ko landa biso sans tendance sans parti ba révélation oyo salemi ne songenzi la ba dénonça pe ba dénonçaka loko so pemba ko tikala ko considérer biso lokola batote. Il n'y a pas d'égalité où il n'y aura
Jamais d'égalité entre maître et son esclave. Égalité pour Tikala Kozala entre maître et esclave. Loposo pembe, ata soko akosambela nzambe na ye. Ata soko akosala nini, ekozala pe po biso tokoba kolala pongi. Ekozala pe po biso to demeurer ba esclave. Yemo bozo komona même ba dirigeant na biso, basé considéré ba gouverneur ya ba colonie. Ça de l'impérialisme. Oyo ça les magana Afrique, bozo komona président de France, Macron, lelo, rôle à zéro jouer en Afrique. Coup d'État, oyo outi ko raté na Burkina Faso. Organisé à partir de la France. 5 milliards wana, bango ba français de ba préparer qui am. Ba yé, ba outi ko corrompre. Ça est favorable, ça est favorable. N'engene sonyanzela lobaka. Bomoni que ba militaire wana ba yé ko yebisa Ibrahim Traoré. Tala ba yé ko corrompre biso avec autant de milliards de francs CFA pour tout ça là au coup d'état dit bondima. Bobengi sambongo ngoya. Ndebongo ba piéger bango. Na bo pété nyonso bakangi bato. Na bo pété avec facilité ba diriger 16 officiers supérieurs entre autres na journalistes moko azena kati oya berjaka ba jadis de wana et enquête ezeko continue. Biloko wana ba boma président ya Libéria président Samuel Do. Parce que Bomaye, Bolumbu, France, c'est pas Zosuka Kawanate no Rondobele Botale. Bon, on est sur un zéro baké, parce que Bayou des hommes mundélé. Au roman, la élite intellectuelle, d'intellectuel, Bazolo Baké, papa, à l'inquici, il y a un autre monde à mundélé. Tout le monde y a Awawa, coup d'été Salamaki, en 2023, Awawa, ceux qui n'ont mémoire, on a un mois de juillet, dans le Moka Niger. Et pas Wapi, général Tchani, à Joaki, Bassadi coup d'état, Balongola qui, Bassoum. France a excité CDAO. Basala, Basala guerre contre le Nigeria pour Basongisa, Nani Bazoum. Oazalaki, enfant chéri, Oazon protégé, minéré, uranium. Uranium, Nyonso et Niger. Il y a Niger. Et que la France. Et que les France, France, c'est l'oise parmi ma grand producteur uranium. Mais Azalagane, Azoramona, donc Azoramon Moena, Ophélé. Si vous avez protégé, moi, c'est le président qui va s'arrêter dans le Niger. Dans mon coup d'été, Salami, le président Tchani avait vérité. Non. La population, donc, comment on va proclamer que dans la misère éternellement. Bon, Mengo, Niger, après Congo, dans la matière première, après Congo, Niger, c'est le deuxième pays le plus riche dans ma belé. La population, dans ma minerai. Après RDC, dans l'Afrique, c'est ça, Niger. Le président a les conditions, il dit non. Faut tout ça là, tout ça fait dans le Makambo. Tant mon coup d'été salami, France a délégué Batounaïba qui est solo là, na général. Sauf qu'on touche l'intérêt dans bisoté. Donc l'intérêt va français les Golobani. Bon même bon oh bino ba Colombo ba ba zo ko félé, des ba on a un intérêt ya bango. Sauf qu'on touche l'intérêt dans bango té, soit dans pouvoir on a qui bo péter nyonso. Nzoka sauf qu'on peut toucher l'intérêt ou en athée, au côté qu'à la jamais pour le Kabola, où il y a population à yo. Donc, tout le monde, Afrique est baké, ma belle Afrique est riche, mais population pauvre. Pour miner Moutou, Batia Bamibé, ko o richesse union se bimakanakat d'Afrique, et Zakanan, y a bango, ne ba miel, c'est comme un africain, la bamboka, nion se ba indo. Général Sada dit non, bras de fer et bandit. Bah, comment on a, mon pépé outil dans Mali. Et pas ya Assimi Goïta. Mon pépé on est qui na niveau ya mboko nini Burkina Faso et pas Ibrahim Traoré. Ce qui parce qu'on va bien on a Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères France Zoloba. Na Mali to la lisa ki miso. Na Burkina ba mon abiso mais Les Drian Zoloba. Intérêt français. Alors que na Mali to la lisa ki miso. Na Burkina Faso, mais na Niger, il faut te formuler la miso. Donc tu m'as dit qu'il faut formuler ce mot. Il faut pas continuer parce qu'on va faire des bénéfices d'un côté. Nous, on ici,
Mali a vu comprendre que ceux qui va réussir au quoi ça Niger, le quoi la coalition CDAO soumis basangani bongo, ceux qui va réussir au quoi ça Niger, va confiser pour attaquer Mali, va courir aussi ça na Burkina Faso. Nous au monde va venir pour vendre bayoka ni basolo là. Tant que ça la mi babilo ko na nous nous domé le que ça n'a pas qu'on a le babilo ko vidéo mo circuler mikolo yo. Donc si ma pression nous salama, France a mobilisé 2000 militaires dans Côte d'Ivoire. Allez, parce que Sabino qui essaie de faire la opération, il y a le pouvoir. Nous autres, la France, nous allons à la base, Tchani, na pouvoir. Nous autres, la France, nous allons à la vidéo est circulée. Tout le monde a qui te pèse bango mbote, Ndekonabiso, professeur Franklin, Oaza Camerounais, Plazo Dakisaka Babilo, Kouana, et ça malamu mingi. Et ça malamu mingi, il faut bilo connaît pas ça. Parce que tellement de choses, on dit au baquet, qu'on compte dans la biso, on va miner les alifils. Bino be intellectuel bolo bake sa munele biso tulingaki toye belo ko so ke biso sa munele to vivre té logique ezabo so ki sa munele to vivre té logique ezaki so na boyi mwasi oyo na yebi ke moso so na boyi bisika nyo sa okende mutu moko to otika la kolinga ye la kosa social na kosa social logique envers ye po na yebi ke denga la boyi boyi bon mo ide mo bibe ko sa eleka ko mundo mais so ki omoni mobali aboyi mwasi azo ça la jalousie envers moi si wana c'est quand que moi na moi si wana nenga ke boye akokuta na mbele soit o baza ndenge moko na ye mobali soit o balekiye o bakolinga moi na moi si wana ne mundela yebi réseau pour ayebi par raison ya ngo bomoni à chaque fois moto no sa télé mo rapport no koluka ko bundela Afrique to par exemple Mbuta Lumumba les l'élite intellectuelle bo ke Mbuta Lumumba ça là qui pressé même ndela azoloba. Après 2 jours d'indépendance, on va la complot pour nous remonter le monde. Bâti qu'elle écoute non tant ça la tête. Mais si vous voulez nous le bakazaki pressé. Nous avons demandé la yébike. Ceux qui te tikalina, ceux qui te écarté bateau et vous ça la passe. Bah vidéo circuler. Mais ok na bambo kambo ya bayindu. Au retour la biso de le logo toi le comique rabinda bika révision, changement, changement. Biloko yo ekoki. Il y a des médias. Passe na bambo ya bayindu. Lelo n'est bolobi et pas une biso nzembo changement ya constitution ou révision mais j'en sais ça le qui après indépendance égale à 20 indépendance ce qu'on baso kanisa qu'on revoit qu'on révisait tant qu'on changeait constitution en étant ba robot et vous allez kaka pour pas battre la maléo kolia na bango population bakotala yete bomoni biloko nyonso yo to dénonçaka na bayindo bola mokabisika to leki biloko nyonso ne songanzira balobaka lelo bandi ko rattraper lelo nazomona pe bokonzi ya lelo gouvernement actuel eze ko sala banzila yo to sala banzila mais ntango wana balobaka to relier nzila te zoka biloko po bima il faut nzila omoni bolobi biloko ya CDAO awa pasi po bayindo totalaka kasi tomonaka te tozwi lelo Union africaine on a des unions africaines rôle na yango ezalaka nini Union africaine boyoka makambo elobi mwango elobi Union africaine on a lingala to lobi ko sangana ya bayindo to ya Afrika mais na soi-disant ko sangana ya Afrika mboku yeze kola la comité pour la déstabiliser Afrique et Côte d'Ivoire azé ko organiser azé ko yeba rébellion bisika oyaze plus difficile lelo eze Ibrahim Traoré yaba ze ko bunda ko déstabiliser mais to juste sika wa le roster ya ba pays ya Union africaine basé ko lobani personne n'en parle mais quand la nègre CDAO a télémaka pour ya ko pesa ba avertissement na Niger donc on peut se faire effectivement pour essayer que possible d'intérêt à français intérêt à français te base militaire ya ba français kuna ko mekate bravo na général Tchani base militaire chassé ambassadeur kuna pour ambassadeur pas comment manigancer ba coup de on a kokende te akanga makutu pendant 1 mois na kati ambassade mais parce que biloko yo na betelo
na ba radio, na ba télévision. Est-ce que tu sais que le bango? Te, okolanda ba politicien na biso be mission politique. So ba fini mon konzamboka te, révision à constitution. Bango petit basé ko lo bawana. Basé ko envier maléo. Baso lo pe na bola ma population te. Et si bolier. Et lo ba makabongo. Biso pe politique la pe basusu. Bolier 5 ans, ba ke les sous 10 ans, ba ke les sous 7 ans. Maléwa. Oya koti maléwa lei. Atike la baninga disusu tango apakota balia. Population oyo afandi na mabele tonda bomengo. Ye wana lataka nika dia tombola, ye wana lia kabisuka dendo. Ye wana le plus malheureux. Mais tout qui est dans tout là-bas au pito, oyo ba indo to kenda kozwe la traitement. Raison pour laquelle bango moko ba dirigeant politique o nyoso bazena mi solo. Basazaka même pas kokenda batala yata les kwanza ya bouton ya pambe bimi jamais il faut bima ajo avion akenda mais sikawa to uti wapi to komi wapi to se kokenda wapi message moko yeyi tata keli likolona se bakanise libiso batinde libiso bakobi misala lokwa musala ya wana mufumuki mbangu e katanaka munguna aetufaka bakobi misala bayeyi nesonga nzila fumuku suki ya muzala mpanda nangola bazali kopesa ba révélation bazali kotalisa biso nini koya lobi balobelaki likambo ya Asie balobelaki 3e guerre mondiale c'est inévitable loposo pembe baya kosenga pardon totiaki matoi mangongi bango batiaki matoi mangongi na biso oyo totiaki matoi mangongi nesonga nzila tozena mateya moko na mongoko balobi bayindo tozala mayele baze kokata étape yongo nzambe kaka na étape baze kokata loposo pe makomi na suka ya bomoi na ye na suka ya rendo na ye bino bayindo bodiembeli kaka na étape kasi bokende bango elongo ba téléspectateur bozolanda biso analyse ya banoko to analysaka biye to maye oyo utaka directement na monde spirituel ekitaka epa ya motinda bina bango neso nzela fumuku soki muzala pana na ngola pe na nyonso zoleka na kati na mokili te tovanda na kati ya plateau analyse oyo na kati ya plateau tosala ka analyse lelo tosolola ki sur inconscience to lobeli Robert Bougie to simbi kwiti to simbi à chaque fois bokotika la brancher na kati ya manaka oyo nebo bana koyeba mingi oyo bana koleka osepela ki na émission ozozwa chance ya kolanda ka vom télévision kotika la kaka te ke yo bato balobaka malamu te makambu oyo eza biso ba noir sengeli biso nyonso to kota na kati ya moto oyo na kati ya mouvement oyo to bengi religion africaine pona kokundela ya bayindo esika nyonso zwami religion africaine atangisaka mibeko biblique l'autre bien ici comme c'est mon anza ba numéro est affiché soko bengi yango to orienter yo bisika ba centre vom ezo ke lokotanga batangisa pour fele ezalaka na kaino na bi mais esiko zwami pe soki possibilité ezali ba ko implanter vous vom esika wana bo bana kotanga ba kilite bana pe ko sanga bana pe ko sala mawana benga na ba numéro est affiché ko hésiter te kotika la kaka mutolo batike bato balobaka bien azar ya la raté yo la période du ozo la bajara d'émission oyo azar ezate c'est bela ki émission tozongisi matondo mingi na biso banoko ngai noko tambi elongona noko ndomeli botale oyo to yaki lisusu kosolo na bino bandeko pona nini te na nzela ya cadrage tosongama ke pa edete kwaku wasongaki biso pona bilile comme la na ndaku teni ya régie finale kuna tomonaki ndeko na biso Nintimba pe kuna na YouTube pour mokili mobimba bozo libako kolanda biso tomonaki lipo na biso mokambingala basongaki biso na nzela ya YouTube tosongisi matondo pe mingi epa ya DG na biso DG Bokiti tosongisi pe matondo mingi epa ya bango mai neso nzela fumuku suke muzala pana na ngola grâce na bango na mbeko bali kosala na kati ya mosala oyo ndeza ko inspirer biso ko ya kasusu kosolola kana bino botika la brancher na manaka na biso analyse ya banoko pe brancher na chaîne na biso ya Bonsomi vom télévision tokutani na bamanako ya lekoya bye.